Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne K-Express TV. J'espère que vous allez bien. De mon côté, en tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis hyper contente d'être là encore une fois de plus. Le nom le bien la série à plante médicinale. Toujours sous la série à plante médicinale. Moi, je m'appelle Blanche Kibundi Kazola, votre présentatrice. Et c'est un malam kouye ba ete bozana pour la kulandangai. Vraiment, nazana souci était baninga na katina communauté nde to monaka. Batubé bazosa la face na ba défi et belé à vie, ba santé zo comme moi ko déranger, ko recourir na ba kisi mindele eza malamu. Mais de temps en temps toye ba rapé ba biloko eko sunga biso pe tozwa solution na ba problème ezotungisa biso yango wana yela kabino pe ba plante médicinale na yela kabino pe ba idée o ba mutu bazosalela ezosimba na continuer kosala on mpona azomona ke ezopesa ba résultat mo eza vraiment très positif o nyonso akolanda video o nasi akogagner un plus ekosunga ye na ba o bayebi plante to robert lelo na ba o bayebi te surtout ba o bayebi te ekosunga bango malamu. Sans plus tarder à to bandana ko saluer, je m'en vais vous dire bonjour. Salut la famille, lo sako bandekolanga ya bangala, nazasi boza malamu bisika boza, abari rafiki bandekwa swahili, kiambote zenu za zingi na bakongo nyoso bisika boza ko se retrouver. En tout cas, malukai, mujiku swa biabuni, en tout cas, ndena linga frazo ya mujiku swa biabuni. Ilakisi na lingi bino mingi, tale lengi, yaba lang na biso ya Congo. Vraiment, mujiku swa biabuni, bande kwa baluba, biskan swa bozali, bozo lantanga na lobi, shalom, 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 ilakisi pe. Kimia omo kilepe sakate bandeko. Et régner bisika bozo, se retrouver la momo bozo lantanga, et régner na ba foyer, et régner la misala et les régner partout tout ça qu'on circuler toujours vivre na baninga na communauté vraiment tout ça bateau totambo na kimia on donne que c'est qu'on a ce que vous avez na kimia on communique à kimia bat bazon tout le pas en retour makama malamu kaka nature yo ko bimisa tout ça batamite malamu to lingana to sungana to pesa na kaba idée bat musupe na communauté ba s'épanouir à partir na tout ça vraiment bénédiction à makasi pour na bateau baza tout autour na biso. En tout cas, merci. L'autre sur le bela plante médicinale on a combo ya l'hibiscus. L'hibiscus ba bengango pe bisap. En tout cas, ils a plante mon gars personnellement na ko découvert on a bamboko ya poto. Mais originalement par là, plante wana euti na Asie tropicale et puis euti pe na Afrique. Na Afrique pe plante wana ezali surtout na Afrique de l'Ouest. Vraiment plante wana eza très efficace et sungaka batuma kasi pour eza na ba bienfait et belé et là nous sommes na ba bienfait na lobaka eza rappelle ba effet o ezali négatif o ezali néfaste todo kena na kolobela o ezali ya malamu na plante o ya hibiscus. Hibiscus ezali malamu. Eza ko favoriser perte de poids. Qui dit perte de poids, tant on perd de bas poids, aux amuto aux situation surtout il y a diabète. Si on perd de bas poids, au moins que glycémie na peut comment contrôler à partir de l'hibiscus, ils ont contrôlé glycémie na yo peut zonga normal. Bateau bazan la diabète en tout cas bazan vraiment a besoin il y a que consommer peu l'hibiscus. Eza malamu ko sala ngoka lokola thé ko buirango ko sukolango surtout malamu po ya kala zelo ebeleza ba fleur tango ba bouki ngo ba zelo ba nettoyer arrêter ba teka la ba sachet ba zoteka mais yo moko eza la responsabilité na yo sukola ngo malamu rensango malamu sala ngo lokola te o melango le matin en juin o mona ke ba effet malamu nyonso ya plante o ya hibiscus e komona na nzoto na yo eza pe ko diminuer risque ya l'hypertension artérielle bato baza na hypertension soko sali mo effort o meka ko somba plante o melango to kisango melango mo pendant 7 jours au talande ko répondre na situation na yo en tout cas soko melango en juin et contrôler la tension malamu et ko réduire pe taux il y a mauvais cholestérol tant ozo consommer plante na biso ya hibiscus eza bien eza ko réduire l'accumulation ba graisse ya mabe na nzoto tant ozo melango e ko sunga yo bato baza na station ya cholestérol bo recourir nango bandeko ko sala bino malamu plante ya hibiscus kaka eza pe ko sunga risque ya AVC tant ozo melango po AVC mimi ya na tension sur ozo matama kasi makila tango ekangami na ezo matati na motema yango moli badasara ba crise mais soko ozo mela plante ya hibiscus e ko sunga yo makila na o esikla malamu e za la malamu pour la
empêcher situation na to bengi ya AVC. Et ça peut lutter contre la dépression. Badmi ba koma déprimé tam sou ba situation ou bazo vivre na ba vie, tam sou pe ba bato bazo évoluer na bango bazo tche banga lesté muta komi dépressé, soit peka na ko excès comme la ba kisi ba dépression et ya kala ba circonstance ya ndenge na ndenge. Tam muta na situation ya dépression et senge na a recourir na hibiscus et ko sungaye malamu pour mutu na comme détendu dépression et tikaye. Et ça peut ko ralentir vieillissement na nzoto ya mutu. Tango melaka ngo en tout cas eko sunga yo okonuna mbangu te. Eza pe ko permettre ko éviter ba infection urinaire. Bato bazanga ba infection urinaire en tout cas pour recourir na hibiscus eko sunga bino masuba na bino ezonga malamu boza suna pomme infection te ba douleur te za malamu pona ba santé na biso. Eza vraiment na propriété moko antifongique eko sunga malamu melaka yango eza un antibactériel ya makasi antibactérienne balobaka antibactérienne ya makasi esenge na soto melango to ba microbe eza na nzoto tuzomona mwa mikusa na nzoto na ba partie na biso intime melaka yango ekosunga yo ekolongola ba infection so wana o etungisaka biso kaka l'hibiscus oyo esunga même pona loposo na nzoto esunga même pona suki ya moto eza vraiment très bien. Et ça peut soulager ba piqûre ya ba insecte. Ce qu'on zui likama insecte soyo ndeko nanga ko banga te. Zwa plante ya hibiscus tiango mwa mouye pakola ngo bisika insecte soit kio okomona ke liboko ko kita pes insecte soit kio mbumane ko kita e ko sunga yo malamu e sunga ka mingi na ba problème ba peau bato bazanga na ba allergie na ba poso na bango vraiment so recourir na hibiscus o pakola ngo na poso na yo e ko sunga yo pona ba allergie na yo ya loposo na yo recourir na l'hibiscus et ko saisa yo makasi kaka l'hibiscus wana bandeko na ngai ezali malamu pona basuki nde na lobaki ezape ko améliorer ba intestin na biso so on a poma ba intestin en tout cas mela l'hibiscus na yo tokisango lokola ti okomona ke ko sunga yo malamu ezape ko réduire fatigue pour na kati ya l'hibiscus tozomona vitamine C eza en grande quantité tango zo melango e kopesa yo makasi na nzoto eza vraiment bien na bato bamona ba fatigue mingi o balinga kolala tango sans raison lembi kaka recourir na l'hibiscus e ko sunga yo nzoto kozonga makasi ezape ko soutenir ba douleur musculaire ba douleur menstruelle pour na baso dans la période ko salisa yo pour na ba douleur wana elongwa ezape ko protéger la voie respiratoire bato bazala ba kosu chronique tamso na tanga malili mutazo kosola mingi na lakisa ki recette ya banane pona tout mais recette tout pour sala melatia l'hibiscus e ko sunga yo pona tout ezape malamu pona ba mo ya gorge pona ba bronchite pona ba angine en tout cas si eloko nous na train na gorge o ezo pesa maladie na gorge soko recourir na produit ya l'hibiscus e ko salisa yo makasi bongo siko ba inconvénient ezali nini eloko nyonso en tout cas ezaka na ba bon côté na ba mauvais côté soki omeli yango mingi en grande quantité eza malamu te eloko so faut consommer de manière modérée consommation exagérée et memaka ba anomalie na nzoto ya mutu yango ne sengeli to modéré nde na lobi verre moko engin eza assez ok pour mela verre mususu na pokwa avant là mais moi personnellement na mela ngo kaka verre moko na tongo engin po na ngai mais o amoni kaza na situation mo ya passe ya maladie makasi amoni kaza na besoin ya solution akoro mela tom na tongo pe na pokwa e ko sala ye malamu eza quantité ya malamu o mutako mela na mukolo pour la ba maman baza na bazemi les femmes enceintes en tout cas eza conseillé pour la ba maman azemi ba mela produit ya l'hibiscus eza malamu te po eza et surtout pe maman pas à quoi allaiter so za na allaitement zo allaiter moi no pesa moi na mabele ko mela plante wana te eza malamu te po et provoquer même avortement so peut-être eza makasi so zo melango mingi na zemi en tout cas et ils ont ba forte chance au connaître avortement yangwana ba mama ya zemi ba melaka yango te e ko sunga bango te ko melango vraiment de là-bas qu'il faut la modérer pour esunga ko melango au moins
4 semaines pour bato bazana ba situation omelango 4 semaines okoki kopema otali ntango ozwa susu opportunité ya komona monganga na yo ntango monganga osala ba examen ba résultat oyo akopesa yo yo mondo comprendre ke ndenge na associaki plante oyo ya hibiscus yango nde esali ke situation na nga esaméliorer mais tosala bokebi bandeko ntango ozomela baproduit baplante médicinale kolinga komelango en même temps na bakisi no ya mundele te soko espacé pendant 4 heures à 5 heures avant mela kisa mundele ekozala malamu soko ozomelango ensemble en tout cas ekréera pe baproblème ebele tosala vraiment keba ntango tokonsomaka baplante médicinale vraiment l'hibiscus en tout cas ça peut éliminer ba maladie chronique donc on a ba maladie chronique ba maladie de temps en temps na nzoto soko recourir na plante oyo ya l'hibiscus et ko sunga yo pona ba maladie chronique ezongela yo te plante oyo en tout cas ezape na Congo bande comme susu ba yebi yango mimi na Congo ba benga ngo bisap ndenge ndeko nanga English ayebisa kinga ba benga ngo bisap eza malamu bango basalela ngo na ba tamtu na ba règle douloureuse ba melakango et soulager makasi surtout na ba jeune fille na ko conseiller bino bo salela kango durant ba règle na noso eza ba douleur et ko sunga pona ko soulager ba douleur ezala lisusu te vraiment ezali bien pour la digestion so omoni ko sala ba constipation pamba recourir na hibiscus et ko sunga yo pour la constipation so koza mutu za ba douleur musculaire ozaka ba douleur ebele na nzoto en tout cas recourir nango et ko sala yo pe malamu vraiment l'hibiscus a un pouvoir très caché et ça a plein de vertus d'en expliquer bino ba sel lango na Afrique ba msuba melango froid ba msuba melango chaud mais ngana préférer comme la bloco chaud tant eza chaud ezaka bien vraiment l'hibiscus c'est très bien pour la santé cardiovasculaire na bino pour na ko éviter ba maladie ya mitema tant ozo melango en tout cas e ko sunga yo nde na lobi maladie ya mitema ba hypertension eza ko réduire pe ba cholestérol nde na lobi eza riche en vitamine C ezo lutter contre ba infection urinaire nde na lobaki urinaire ezo lutter contre ba infection ezo réduire ba inflammation moni ba microbe na ba nzoto na bato bazo pe ma bloquer ba produits toxiques na musala soko zo melango en tout cas ekosunga yo makasi eza ko maintenir glycémie sous contrôle de la lobaki pona ba perte ya poids ezo protéger pe ba foie na biso bandeko eza na ba de comme so ba témoigner ki bazana ba situation ba poids ba recourir na l'hibiscus esunga ki ba foie na bango et comment ki restaurer vraiment ba produit o ezali vraiment médicinal esunga ka mais so po yebite okoyeba te mais na ba o ba yebi ba mekaka bazwaka ba résultat o ezara vraiment favorable yango na ke express tolinga ko conseiller yango batu pona ko sunga batu bazwa ba solution na ba problème ezotungisa bango na bande kolanga nde nazo conseiller na ba huile tozoteka ya huile ke express soko salaka huile na yo wana ata so sala huile na ngate mais soki pose occasion salelaka pe ba plante oya hibiscus pona ko sukola pe suki na otango sukoli suki na shampoing otie bain de crème na suka lango rincer su suki na plante oya hibiscus e ko sunga yo suki na ebota malamu eza na éclat moko ya bien vraiment eza très bien pona suki pona loposo e ko sala yo bolamu ebele na bandeko mosusu pe bapesa ba témoignage bazali na ba situation ya ba jambe ezalaki gonflé ba jambe ezali ekomai minene na ndenga maladie nde biso na kisaka tozali kobenga ba maladie wana banzoko eza na ndeko mosusu aza asiatique atémoignaki asalelaki plante wana na situation ya maladie ya nzoko c'est pas que si ça qui malade en zoko mais extolage qui m'a connaît malamu azali ko sentir sous ba l'odeur na makolote ma qui léger pe malamu mazo connaît ba kisi na vraiment extolage qui est makasi et ça excellent pour la diabétique de na lobby et ça excellent pour la muscle comme chose à makasi vraiment to sale lango de temps en temps so tozu opportunité et ça ko sunga nde na lobby ba plante en tout cas ko melango vi mobimbate au meki 7 jours so oza prévenir na après okati so oza malade au meki 21 jours après tant aux occasions ya ko landela suite ya santé na o pa ya monganga na yo mo koyeba kende na kombinaki hibiscus nanga yango esali ke situation nanga s'améliorer complètement vraiment bisika bozali vraiment na pesi bino merci nde bolandinga nzambe apambola bino to continuer ko solola na makambo etali ba développement personnel na biso vraiment na ko sala effort na pesa ba coaching pona ko sunga bandeko tolingi batu vraiment ba bima na ba zone de confort na bango batu ba adopter ba attitude ezali très
positive pour la aider batuba s'épanouir dans la communauté. Vraiment beau partager vidéo, vraiment beau s'abonner, beau subscribe, beau s'abonner à la chaîne Nabiso, beau partager vraiment ma vidéo, beau like chaîne Nabiso et ko sunga biso to continuer ko sala musala o to sala pour la ko sunga batu na kati na communauté. To vraiment ba témoignage belé, ba tebe bazo landa biso, bazo meka ko sala ba conseil to pesa bango, bazo zo ba résultat positif et ça biso pe esengo mingi, yanga to senga la bino vraiment beau sanate, beau partager, beau s'abonner et ko sunga biso na kati na communauté. Vraiment bisika bozali na lobi na bino, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, que Express TV. On se revoit prochainement. Merci. Au revoir.